ke bokende wana et puis tango akosala boye et puis yo lakisaka au nom de Jésus et puis mutongo sa nini akwei et puis batwa kondimake ya saida akwei et puis batwa komiko ya kosomba ba numero wana me magite batunde yango baza ko bien ke baya kosomba baya kozwa ngenge yango epananga baya kozwa magie yango epananga mais au nom de Jésus naza koloba na mutu asala ka biloko wana na bato basala ka soki bako confesser ba trick oyote population e continue kokosama nzela ya lola na bato boye esa nini ezalité parce que autant que soit puissance en Nzambe pour sauver matériellement autant que soit puissance en Nzambe pour dupliquer on a bato ya mokili et puis bato mokili ba komi ko croire que yo ozana ngengi yango par arrangement de babiloko yango uti ko lobake Simoni kwa bimpangula Simon le magicien atenta pe ko combiner magie na spiritualité et puis elakela babe perdu dans un cercle vicieux. Je vais rire, je vais crier, je vais chanter ma liberté. Existe dans un océan de regard, de jugement, perdu dans un cercle vicieux. Moi je suis libre. Mais ce que bato wana bazosala biloko wana bale bambongo ti lelo basana kimia te bon ba wiko na kimia te parce que biliaki bango il faut ekoka bien malaki ne profite à rien parce que ba matisi kingenge ya ki pasteur na bango sur base ya ba arrangement et puis pas la qui bazana na puissance ya Molimo Santo biloko boye ezali ko leka na niveau ba chrétien makambo ya soni makamba soni oh pasteur on a komaka ka soyi ka alakso ka musapi au nom de Jésus sa nini okwei oh pasteur on a kutu mutaliboma yaki na machette po sala nini et puis pasteur nous bakoka ki ete kaka de pasteur na biso wana ka tanga yaki ka lobi ka alakisi ka musapi au nom de Jésus et puis mutaliboma ngo akitisi nini machette et puis amikitisi nzokane mutaliboma yango arrangement ya mbongo bapesaki na kachero na to yebiye batinyo bazolanda biso bakende ko yebisa ye ke secret na yo emonani kachero ngo se na katsa yango na mutu aucun jour atikali koza na ngenge na mabele oyo ya kokwesa mutu na ring aucun jour atikali koza na ngenge ya kolamusa mutu na ring aucun jour atikali koza pe na ngenge ya kobimisa mutu michopo aucun jour patia kozala ngenya kotumba mutu na cercueil bomoni mutaza kozika cercueil ngo se na ngo binde ba wiko salela na yebi na ngate oko yiko zo mutu azana kati ya bokange na ring boye na cercueil mais cercueil ngo na se wana ya ring mwa kwemo ko ezana ngo ya kotoboka bokoti mutu na kati ya cercueil mais ye na kitine na se ya ring et puis bino bozwik cercueil ngo boza ko kumba ona ba tozo ke no kotumba ye ezana ngo vide na kati tozo ke no kotumba ye puis tambo ke ne pe quelque part bosa nini botumbi yango et puis na kati batsaki soit ngulu moko boye michopo neza kozika après quelques minutes ambokota na ring tata yango na kwa telebaki na ye to tumbi awa mesiko sa nini alamuki bitumana ne sirite tozo nga swap na ring ba numero nyonso ba catcher nyonso Kongo basala mutu moko akenda ko toucher nganga moko na mabele pe apesa ye puissance ya ba mystique azalité tout catcher na Kongo numéro nyonso sala na ring ya mystique ezalaki nini ezaki lukuta arrangement ya bato oyo basala biloko wana de yango nazo ko magie noire. Oh, bah wana magie noire ba like ça magie blanc. Non. Mystique nyo c'est moi na ring. Ya catch. Les magie blanc parce que ce sont des arrangements kaka basalaki. Mais siko ser na ngai. Yebisa biso ni na oyo bisiko na magie noire. Bon magie noire kutuko eloko na koloba buso bana ba kutana lukuteto na kati.
oya ya ba blanc kutu ko wana ba sali la connaissance na bango po ba se préparer ba tia boye libulu o foto to bola o ne so ba intelligence quand même ba so sali la oui mais oya ba noir wana en tout cas ça nango lukute to na kati okoyoko mutu asalaki na ba kongwa komi mbala moko na Lubumbashi bo vérifier atate bo croire kaka ke o ya solo asalaki ambala moko komi na Lubumbashi donc maji wana pende ça ezo sala nyonso neza ba mensonge na mensonge donc ce qui na comprendre comparaison ezali entre magie noire na magie blanc. Magie noire ezali magie par imagination et puis na buzoba na yo ba travailler na esprit na yo ke ndima kaka ata koko na lobiki omoni ke ndenge na zabo na lalia wa na yo mtu zakomuna nzako la na sacha na poto sala nini ndima kaka wane magie noire eza biloko moko meme koko na yo ko lobalete lokolo za ko bela yaka ko fiba makolo na ayo et puis au fibi yango pona ni passer ba koko na ba indo donc bona ndaka ba pour que tu ne peux pas le croire c'est na ngatina 2010 autres zali ba indo ba komi korena ndenge moka makasi ke o ba koko na biso bazala ki wana soka azuka katija almeti tsafu ye wana akeba mindele kutu basala ba efra boete prouver biso ke ba koko na biso basala yango makanisi kaka bref sorcellerie. Magie noire ezali pire ya buzoba ya manque intelligence ya nini ya mutu oya mundele kutu magie blanc kutu ya mundele kutu akoyebisa yo tala mutu wana o to mona ki mwana mwasi akomi mwana mobali tala jeto sala ki to timola ki mwa carton o na se o mutu ya koma ki mwana mobali tala to bomba ki aw wana moni ke mayele bi mi wana bien sûr que oui oya bu noir magie noire wana buzoba tona na kati mais surtout ser na oyebi poni ba magie za suko renete ba magie blanc c'est parce que miso mutu efongwali mingi na niveau ba physique ba chimie parce que oyiko yana na carte par exemple zo bungisaka ba carte mais ba produit ezali siko ser na ngai soki na simbi ona maboko opesi ngai carte na simbi na compter ba carte na pesio carte bo simbi déjà na tâche moko boita nga na ko yana tali boy na moi na carte wana déjà na ba lunettes na nga na oyiko mona ba infrarouge ba bengango na oyiko na ko mona ba tâche nyonso o bo sai nini o bo tiaki et puis na koyeba ke yango yo carte ba sai nini ba sale laki donc magie blanc et comme il n'a pas su renete parce que biloko betali ba physique ba métamorphose ndenge na ndenge et comme tellement développé ba emaka oza komona ema tango bimaka na kala ba magicien boni ba sala ba trick na ba ema ba ko yiko zo ballon kaka tennis oza komona ba tiango ema na kati et puis ba kena mire ba lexi électricité na mire ba pesi ballon ba mwana nyonsa mwasi aye abeti ballon na mire eko kangama mwana mbali soka beti eko koya oyebi ni basala ani atine kaka courant na se wana place nganga tele mnaka ko yiko yeba secret na ete soki magicien bouton eza wana électricité amoni oza ko ya mwana mwasi alongo ilo kolona ye wapi na place à bouton et puis yotango ko bamba ballon ba esa nini ekangami soki mwana mbala ye wana aniati bouton wana na se et puis courant eleki na mire yotango ko bamba ba ballon ezo ko kangama te bref. Tout ce qui est magie blanc, c'est l'intelligence ya babiloko etali mingi physique. Na mayele na ya comment ko tromper présence ya batu. Oza ko comprendre. Bref, ndeko nyonso place ozaleli soki muta yebi soki magie ya solo na mokili ezali, yebi soki aucun jour vraie magie existe. Numéro nyonso magie. Magicien akabolaka jamais secret na ye. Secret na ye, mais siko ko foto bando telaka bango pe bamba magie blanc auto sto monde déjà. Oui, bah bande ça déjà basala déjà. Basala déjà que après scénario on eleki après scénario esili et puis ba laxi bino ndeni basala ki ba trick yango bien réseau to ko laxi ngo po batu baye ba ete makamuto bimisi awa eza ya lokuta te o bakati mutu pena na miso nzo ko mona bakati toko laxi bino contre intelligence na ngoye ba koma basala ki parce que banda ngo to za nango n'est-ce pas réseau te kamaka partout ko yiko soma no yango laxi ba batu bazo mayele poko kosa mo to batu so baso kosa mamingi. Alléluia. Indoki ezalaka te bande ko na ngabo fungola misu. Indoki makanisi ya pamba. Kabla yo te na famille na yo. Bon ko négliger maman na yo te. Bibelo bi respecter maman na poko na vie molai. Oyoka te ko bandoki basali boye maman na yo ndoki ale négliger maman na yo. Oza benite. Alléluia. Bobongana. Alléluia. Amen. Merci. Tosili si émission na biso concernant kindoki tika ete nzambe apambola yo na ba connaissance nyonse ba recherche na bino ba mama
internationalement boti ko sala parce yo mtu za awa pona ko représenter ba mama activiste ni au monde. Merci mingi na mama Nana Lukezo na Bruxelles yende mtu akabole biso ba milulu ebele o a permettre biso to za ba milulu na ye ya banzembo ne alaka ya Jésus o mwende ngabina ka Oh yeah. Yeah. Kubinela Yesu. Vraiment. Tozali pe kopesa. Merci mingi pa mama Rosalie avandi suwa pe kutu mama Rosalie. Azana Alemania. Azana Alemania kuna ndeye mtu tsira biso suba laka na zumele mille n'est-ce pas? Mutu ya bala vérité na papa Roger n'est-ce pas? Yeah, bango bazo poata vérité moko kosleka somo le susu. Alléluia. Ya suka. Sa vérité ni yoso donc pasola ni yoso wana. Do ba komi kote ya koleka kutu batei. Batei koleka même batei. Alléluia. Merci mingi mama Annie. Bye bye. Bye.